DMTV, bilile kamalo bana ebele. DMTV toujours en avant. Bonjour Balandi à DMTV. Lelo nazana moi likambo ko partager entre nous parce que on est en pleine kati ya pandémie mondiale. Mais na RDC ba politiciens bazo pesana nos priorités na ba intérêt na bango. Balingi basala makambo moko oyo ekoki ko pousser peuple à la révolte et donc il y aura des rassemblements de masse oyo bako respecter la consigne de sécurité. On risque de connaître une propagation exceptionnelle de cette maladie. Par exemple, na pesi loko la neti bakangaki Gombe, ba confiner Gombe, mais bazoteka mo makaron mon hôtel de ville avant ko accéder avant ko kota na Gombe faut ko so makaron. Vous imaginez combien de gens au balinga ba kota na Gombe. Parce qu'il faut voir masse aux Ezalaki wana. Et puis qu'il y a une propagation monene. C'est comme si balinga qui batuba bayande bazwa malade quand même. Propagation et salama qui place wana liboso hôtel de ville parce qu'il y avait plus de 1000 personnes. Au bazana pour ça accéder. Macaron ba ote comme 2500 francs. Après 4 heures du temps macaron commenté comme $10. Vous imaginez ce qu'au nombre de gens au bazaki au kangama place soit on est à propagation tant au kangi au bengi batu suba au somba makaro ba sangani so malade zawana ndim peut-être que kuko kozangana. Est-ce que congrès wana ya tambo mwamba izalaki na agenda caché na bango pour récupérer les pouvoirs pour l'interrogation. Donc voilà, dans le moment où na gouverneur na biso Gentini ni bakangi Gombe nde da banonsaki déjà avant que bakanga Gombe. Il y avait des gens au bakitaki Gombe déjà avant ba ina ba cité tout le monde ngo bazokanga musuna ba yolo musuve ba ko dénoncer bango te. Donc malade izo panzana baka izo mata di jour en jour. Donc voilà quoi. Niti les samedi au babeke bako kanga Kinshasa mobimba baza confiné. Vendredi mais faut yoka masse ozaki na ba wenzi. Soki na Zando, qui na marché Liberté, qui na Pascal, qui na Wenza Matete, mais na biso batu ba tondi bakangami mutoki na mutoki. Pour batu ba somba biloko na pasi. Et pourtant, tant batu ba somba biloko papa bakangami bazonga ndako ba bi non, to confiné sous qui chassate. C'est comme si bazana na posa ya propagation na loba. Parce que ba ben si batu ba sangani, ba panzi malade ba bi. OK, malade de panzani bozonga. Donc voilà. Dans ma cambo, ezamo mingi na kati ya ville na biso Kinshasa surtout na est. Ezamo pas si so talibien et surtout ba crime zo ça en pleine capitale au Ndimate. Or on devait mettre les postes à la policiers partout. Postes à la police ça par-ci par-là. Nisnama crevette à aboué. Dans ndenga de bonhomme, ba boma qui un policier, on a tué un policier chez le criminel. En plein centre-ville à 18h. Masasi beti bano escorté mbongo, bazuna sac ya mbongo, ba beti policier arme à koufi sur place. Puis la police ezana na ngambo moyeba ezate parce que ba banga ba criminel. Donc le mo bongo izo concerné pena mboka eza pena kitoko penate. Surtout landi bien la pandémie oyo ya coronavirus Covid-19, l'État n'a biso yemoka déboursé 1,8 million, gouvernement central 1,8 million, je vous le dis. Mais so tali suko bato bazo yiba mbongo l'État. Na pese exemple quoi DG à Foner, ou azali on a kata prison à Makala. Il a déboursé combien de millions? Il a détourné combien de millions? Vous imaginez? Gouvernement central a payé 1,8 million, mais il y a DG
ya Foner aibi combien? Est-ce que wana eza bolingo? Déjà Foner yemoko aibi plus de 50 millions. Aza na prison makala neto lo baboy nasi babilili pe koya. Oui, imaginez le gouvernement central appelle 1,8 million. Déjà aibi 50 millions. C'est que bolingo ça vraiment ya makasi selon bino monde bozo mona pe boyoka. Donc il chasse na biso RDC entier eza na ba réalité belé yango mo lelo e matito ya makambo belé e matito ya kuluna ebité phénomène kuluna aso boyoka yango en plein moi boza po le kabo na téléphone o sola ba botolio na moi mutabandi mbango e ko ka musapena yo moko. Donc na to ya impudicité mata makasi parce que pia keleki kozangeleki. Donc bato va s'enrichir isaka baromo bato ba sa na gouvernement bisoté un député boko voter et le roi liboso kende aluka passeport pour un voyage na ye et mbala aluka aye ko la car pour bando poussa car et misato asomba ndaku ono asomba te sili bino peuple pona ye boza souté donc vous avez important ka na tango ya élection. Voilà makambo za mo belé ya kotalisa. Est-ce que l'État a okokapena ko après confinement ya Gombe ozala wapi? Est-ce que ndeba confiner Gombe bongo solution bazozo déjà bazokanga parce que du jour en jour tout le monde a bato et mata to comme on a plus de 200 cas. Tout le monde a plus de 200 cas ya pandémie wana. Eza makambo wana comme osenga ba aide parce que mboka na biso so wone se longwe kune koti na cité je vous le dis bato ba kufa na ndenga lisekité parce que awa respect peneza na ngote si de lo na ba wenze bato bakanga makaka na banzela ata na mituka basala ko réduire mon nombre de personnes et tout mais ils ont dérangé les ba chauffeur ba koma aoleka barrière akiti bato bakezele kuna baka réseau ke ndenga bandundu akoma na barrière akitisi bato avant bato bakoti ndenga zamba bakezele kuna liboso ale police a contrôler s'il a que kuna azui bato liboso bakomoke na bon c'est comme si population peut azo croire pendant la maladie en penati soit 40% population neti attroupement o ezalaki mukolo ya attroupement ezalaki ba jour ya ba convocation ya caméra na parquet ba comportement moko irresponsable même ya ba confrères journalistes baloba ki il faut distance ya 1 mètre mais journaliste azalaki kotia micro na ye devant monoko ya mutu ensuite amemi yango chez na palais soit pe ake sous poser sous mutu mususu question et plus tard l'interview azo sala na batu misusu kaka na micro wana imaginez soki coronavirus efande na micro parce que respecta ki mesure ya distanciation te non combien de batu ba kozwa yango. Donc eza pasi parce que totali bien sosu na parquet ka libanda na bitumbe même kasi entre ba militants ya IDPS na INC on a kati ba militants ezali na musupe ba hotel Gombe bazaki wana bo imaginer babundi babambani babiloko na nzoto pembeni pena boy est-ce que maladie s'est propagée? Donc voilà comme to déplorer muke na kati ville à Kinshasa prise. Bilumo bozo mona activité qui prouve que ba Congolais baza ba paressité misale zate mais il faut kaka ko bima pour essayer de revenir le soir na moi quelque chose. Donc confinement et ko simba pendate sans soutien au gouvernement lokola tozali komona na ba mboka misusu parce que za moi pasi muto akoko maneti bandeko na biso musu baza ba tenancier ba bar ba souffrir ba bimali souté bon awa pesa ba système ba sala ya ba cabine téléphonique mutu fois ça l'appel après sur moi 200 soko sala on a 10 personnes comme na 2000 na 100 personnes 20 000 donc yango wana ko bimo yango ande mutu ko zo molo ko lia donc yango zo laksa ke na ba porteur au mona anati ba image musu bozo mona on les a dépôt parce que kitsa ba orange bato bazo kitisango bazo moi quelque chose donc botala bino moko ba construction anarchique ba caniveau ezaka ka mingi na ba route principale pe belete donc na banzela
éclairage public pénézaté. Tu vois les tunnels ici, on a bien mon risque à partir à 18h 19h au lekate. Donc so les qui aux allo la oye komi tikre pa ba na kuluna so pour lino résister ko kozoka. Donc côté tunnel obimi na pota bazio biloko ozaki na na poche. Donc et ça moi pas si faut l'état ta ba makambo nyonso. Donc il y a même pas de lampadaires tout le monde na ba pays sérieux. Bon imaginer quand même, bon imaginer. Parce que l'état na minute a été courant na mai atango ofele pendant 2 mois, mais batu nyonso baza na accès wana te. C'est pas tout le monde bazaka na ba robinet na ndako na bango na lopango. Cantine na mai poisson. Tokende wapi na Congo? Oh fachi. Oh comme béton nde yango. Béton mai comme béton mais ba mela mai ezate nyosu béton. Courant ngolo ba ki 2 mois. Toza ba courant te mai te siko te osuka nde. Parce que awa sur 100% il y a population chinoise ezaka ka tokoloba 60 nde ba bénéficiaire na eau potable. Parce que côté mususu omona batimola mabulu ba otoka ba mai ya bongo ba saela kango wana eza vérité, il faut que tout n'a pas ko vérifier ko monde. Donc kusuti courant ba kinoso baza na accès na ngoti. Bon wa o wana sko ba ko bénéficier na nini na gratuité mo konjate ya SNEL na régie des eaux. Parce que bango bazaka na courant te baza pe déjà na maïté. Donc eza passi soko matina kotaba kingasani likolo kuna omona mai ezalaka te ba vivre na ba tono mo batiana mai ya mbula nde yango esungaka bango soko bango intérêt na bango eza nini kati ya gratuité wana ya courant na mai. On est en Kabona bino bande ko na biso DMTV nzamba zaliko na biso nzamba battre surtout to singa aide ya nzambe esala kati na mboko. Merci.